Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi milikola balinga pina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela. Mbote balandi bandeko ya CMVL TV oyo ba préféraka CMVL TV oyo bazwaka ba éducatif ya makasi kati na CMVL TV oyo bazwaka bonzambe vraiment ya bino ya ndeko ya bino frère Cédric Makela eli boso na bino apesi bino merci mbote na ba oyo nyonso bosala kati na CMVL TV bopesaka ba vie na bino batana bino mpona kolanda ba vidéo tout otsaka ba émission totsaka ba église totsaka ba prédication totsaka eloko tout olekisaka na CMVL TV bino bozalaka wana mpona kopesa ba vie na bino ngai etake ndeko na bino les révérends Cédric Makela na pesi bino merci beaucoup na oyo bosala kati na CMVL TV sans oublier na bosani te les révérends pasteur Vincent Makela DG ya CMVL TV talaka ba innovation oyo eza ye na grâce na ndo omona frère Cédric Makela zoleka liboso na bino mpona ko édifier bino innovation eza euti na maboko ya pasteur Vincent Makela na pesi merci DG ya CMVL TV place azali les représentants légal ya l'église Vallée de Bereka na pesi vraiment merci beaucoup place azali na bosani te équipe technique ya CMVL TV ko banana Jafé Mafita tina mutu ya biso za mutu sete to tsaka banana Jafé Mafita biso nyonso tout toza soudé mère Bene Audrey Chris biso tout Josué Luanda biso tout équipe ya CMVL TV sans oublier Fibo toza vraiment soudé et c'est moi merci so moninga la bimi boye frère Cédric a bimi boye là ba polo boye vraiment c'est souci makasi toza na souci na po moni na lo bara tina lo ba mais mamna kuté na ngo na moni lelo esaninga passe Mamboli la vis-à-vis na mboka na biso tant pasteur Vincent Makela na TV suivant alobaka ba continuer biso bana état d'amitié bazana molimo te azana raison lelo esalami lelo na chocolat chauffeur pasteur Vincent Makela na mutuka na azalaka lelo akutai na likama mo ya makasi ala victime na mboka na biso victime ya ba fo ba konjo batia ba agent de l'autre o ba bimaka na nzela pona ko soit déjà ba roulage ba PP lelo fibo moi un chauffeur pasteur Vincent Kutani na kama mo mneni na ko zala le présenter na lobi la makamwe sala melié ye mo aza mukolo aza mutu tanga benga biso to yaki sur le terrain parce mambo sala maki to zué moi interview bolanda ye mo azo lo ba pese la bino ngai frère fils oboyo ka fibo chauffeur à pasteur Vincent bon na koma nzamba sala grâce na nzela mosali nzambe na koma kosala transport donc na koma kobula yango na sikoyo moi témoignage on azo pesa par rapport ya tracasserie o ezalaka na nzela ya biso ba chauffeur ni na zabo soki botali ndenge na komi boye ezali ba PP de police bango baza idima pona kokanga ba policier kasi ba koma koya pona kokanga ka biso ba chauffeur na komi na kitambo magasin ndenge to tourna ka rond-point na bandi koya parce que car moko ezalaki liboso na ngai moyen na déplacer ngo ezate bango place bazalaki ba koma système bazui sprinter mo ba koti na kati ba koma na bango kotambolaka bakanga ba receveur na ba chauffeur ba kotisa bango na car po ba botolaka bango bambongo parce que ndenge na zabo kutu na téléphone ona zaki nango na mbongo na zaki nango na pochi nyoso ekei heureusement kutu receveur nanga timbelaki mbala moko akiti sikoyo ba kotelinga na kati ya mutuka ngasko naza na volant na tie na koti première on a ça la déplacement po 40 tikenga place na ça la déplacement pona kende bango ba yekota ba yeko wela volant na ngai babandi ko wela volant na ngai mbala moko na ke na betani na ba wel volant to ke to betani na mut grand car moko boye ndenge na za boye ta to ndenge car na ndenge za bo ndenge kutu e baby nyonso donc ba brutaliser nga ndenge ya kosakana te mutu ke baby ndenge naza kutu boye na chemise ndenge naza boye tala ndenge na komi na chemise ba brutaliser babandi ko betanga ba grosse arme na tête na tolo ndenge naza kutu nazo kutu tolo passe ba brutaliser nga ya kosakana te yango wana nazo senga soki moi vidéo oyo
général Kasonga moni yango amekana ko interpeller ba PP ayebisa biso rôle ya ba PP ezalaka nini parce que to comprendre te ba PP ba koma ba roulage parce que tous les policiers ba koma na bango kaka na service ya e ba mituka ya kokanga mituka ko tracasser biso ninge général Kasonga bandaki ko kotaka kokanga bango ezali bakasi bazongeli lisusu babi bango to bazol ba kutike général Kasonga ko lesa bango te donc il na za kutu ba arme ba betinga na tolo na zoka tolo kutu passe ni na za boy ni na za kata muno kutu ni na za boy na zoka ki kutu heureusement kutu koyeba na pe ezalaka bien bana ya kitambo ta ba moninga bazo brutaliser nga ndi ba yaki basala ki mo intervention basala intervention ndete ezaki ya maître bambabola banani bazana kitambo bango badoya ko sala nga intervention ti ba policier kutu ba beti kutu masasi bazu ba kimi ba koti na mutuka ba kei donc pasi mingi bon nzambe kaka limbisa bango eloka na senka yango na pesi bino mbote bato bazolanda biso nazalaki lelo kobula na frère Fibonga nazalaki receveur na ye nazo loba na likama oyo ekomeli biso eza pasi mpo na mboka oyo bapepe balongwe kokanga bapolisier bakomi kokanga bachauffeur bakoteli chauffeur ti na place na ye ya musala babandi kowela volant na chauffeur ti aluki moyen akimisa mutuka nde akende kotutana na camion mo ya monene ngai nazalaki receveur nazalaki sur place artiso salama na magasin na kitambo magasin nde na bimaki na sotaki na kimi policier mo abetinga pati na sauter na kati prince na kimi donc bato ba risquer pena ba vie na bango lelo peut-être nzambe ka nde mutabateli biso peut-être likambo susa mabende ngwa okoma nzambe wana o pasteur Vincent Makela nzambe wana pena protégeaki biso likama et comité à part ba dégâts ya mike to saline to chrétien kamio batu na biso moto zibos nzambe pena asungaki biso donc eza pasi po na mboka oyo bakonzi batala na likambo mboka oyo na nzela bato bazobima bazokanga mituka na bato basengeli te kokanga mituka bazota panique pe bazota désordre na kati ya nzela risque eza bato bakufa après kosala action wana bakoti na jeep na bango bakei na bango sans kotuna likambo nini etikali kosalama donc soki bato bakufaki nde linga otala bango pete nyonso nde linga otikalaka ngambu ya chauffeur na kolo mutuka nga na vraiment na mingi oloba te naotunaka mutuna estce na mboka tozala bakonzi to te poso bakonzi bazalaki me banyanga na kati ya basoda bazotya trakasei na nzela banyanga basala buzobo te so bakonzi bazalaki me ya este bato bazokufa te donc mboka toya bakonzi te ko mboka ndi na vana brazaville tika mo makambo te pepe komokanga mutuka polisi azotika poste aokanga mutuka so sikoyo bato bakufaki na kitambo magasin donc na mboka so eza bakonzi bataya makambo bazo banyanga kati ya basoda bango babomba bango donc na mingi bati mpo na bakanda makasi nasuki yana frère vraiment bandeko eza passe bino mo bomoni l'intervention ya frère fils ye moko chauffeur ya pasteur Vincent bolandaka ye mi balandaki na émission tosalaki na ye tosalaki na émission ya témoignage azalaki kotémoigner makambo ekomela ye avivra na monde mosusu ayaki ano présenter aza kotémoigner akomani mwana ya nzambe na classe ya pasteur Vincent akozwa mpe mosala tala mambo ekomeli ye place na ye alukaka misala na ye asalaka na mutuka na ye akutani soi-disant na bapepe ndenge aexplike bino vraiment eza pasi na mambo eleka na mboka na biso eza pasi tala kaka moto abimene na ntongo aluka ne mbongo azokutana na makambo oyo asatane nango te ekutani nango kaka lelo mala mingi ya koloba eza te napesi mbote na bandeko nyonso surtout oyo balandaka CLV TV cellulaire mbianda namoni kaola na biso ya live napesi bandeko nyonso surtout famille Makela mbote Vallée de Berek église Vallée de Berek napesi mbote barachi bato nyonso surtout apofera CLV TV pe balingaka frère Cédric Makela vraiment napesi mbote sans oublier les révérends pasteur Vincent Makela combattant de Jésus-Christ talara ya PCP mbote pesa za talara déjà CLV TV ba innovation eza grâce na vie vraiment tokutani na mbalasi mabokolanda ba numéro msu tokota ba émission msu makasi tokota vraiment bozala jamais de séquences na CLV TV vraiment nga ya bino napesi bino kaka mbote bozala toujours branché na CLV. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na
tata esemwami likolo balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.